Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ni dobi biso de kota atina bakini. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Au Congo Promo bi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127. Internaute de votre grande émission Théo Bango avec Yves Pan et pourquoi pas aussi à très cher donc balobi bino bato bolingara émission au Théo Bango avec Yves Pan balobi lelo toza très ravi parce que nous sommes avec Dadi Moula babi les porte-parole au Siraka au pesa information aussi parce que aza deva directeur des informations Yves Pan tous babi micro bazo bien directeur des informations parce que nazo kotaka na luka information pour que na pesa na bino et musala oyo chief na biso a mesana kotinda pas mesana ko pesa biso rafungini logica bo ça permet toujours dans votre site que vous aimez beaucoup Congo Promo TV balobi na bosanité les super pro caméraman monté ya Katia Congo Promo Raïs Kangi les super pro caméraman Tikala Kakayo Nayebi qui est très cher amoureux et amoureuse de votre grande émission bolingaka Yves Pan parce que ngana lingara toujours na sala musala ndenge salara alors lelo tokoloba please masolo ba nani batinda ki batu ba reprendre répétition ya hérité wata please to éviter on te bien que directeur des informations Yves Pan habité il faut na luka Dadi Moula pour que to meka solo masolongo to yeba ezalaki nani ba nani leader ni na tindaki et sans plus tarder to kende directement et pas ya ndongo na biso oyo alingaka toujours émission oyo apesaka confiance toujours une émission oyo Djibol Mbala Djobour babi mais c'est le nom le qui roule Valère Ketchina Valère Mapon ngata kichasa na bosanité tout seul ou tangazo immigration canadienne un Américain perdu au Congo, Balobi Zalaka Kayo, Jérémy Kouloulé au sommet du Canada, et Nabino Ndema Solango Zala Motema, aspect donc Motema plutôt, il y a SP Babo. Ah, na bossanité, Ndegonanga qui se tembo, Panayo, Lissumo, qui se tembo le futur marié, ceux qui n'ont tangité, ma belle Lissumo, c'est dit qu'un tango, Roda, bébé miné, Nabino Ndema Solango Zala bien, sans oublier aussi mon ami héritier Omokende. Balobi, les garçons précieux de Bruxelles, Zalaka Kayondi, Nabino, Massoulou Zalaka toujours au top, Kakane to Betaka. Quant à moi, je dis déjà bonjour à mon invité du jour, Balobi Dadi Moula. Bonne santé et puis santé à mouvement. Bonjour Ipan, santé nanga isa bien, donc je crois qu'il va toujours mon. Déjà les bandes isa bien, donc 4 c'est mon taïba en Zambie. Voilà, santé à Wata. Wata superposé, isa bien, la team Wata superposé. Tout ça bien bisognos. Voilà, l'engana da banana on a abordé la question moko il a kinga tout justement et ça par rapport il y a déplacement ce qui est là hérité Wata a déplacé répétition ils ont raté la place des nobles ils ont dit à quoi peut-être au bout c'est moké donc ceux qui hérité Wata n'a bien voyagé monsieur tout répéta mais là il y a déjà une fois on a déjà hérité Wata à Paris tout y a wana et tu auras j'ai dit un mouvement babi la déesse de la sable congolaise tout y a kawana tout fêter tout sang ensemble les mercredis tout à la hérité Wata zate parce qu'il y a la poto et on a évité ceux qui n'a moine mais hérité ceux qui a zate tout répétaka oui pourquoi parce que public n'a biso ba mais ça a déjà l'ambiance mongo boy donc on a décollage mongo boy mardi mercredi donc ceux qui peut-être bango bazati moniki za moi mabe ceux qui bazangi biso alors héritier watana be ndenge ya formaka ba musicien naé donc ceux qui a zati il y a ceux là qui assument la responsabilité
donc bayembaka banzembo oyo ayembaka babetaka tout. Sauf que ezalaka kaka soki leader aza eloko mosusu ezali soki leader aza te osentir mpe keno ya une perte ya eloko moko boye mais torepetaka et puis ndenge akendaka po tomona ke na ye peut-être le jeudi ou plus tard mardi azongi donc soki azongi akiti avion ayaka directement répétition donc torepetaka na biso. Voilà, Dadi Moula, bande wazo la biso pe bengi ba comprendre eloko moko toki contrat ya Angola yi. Sikoyo bande wa libanda bazo banga bande ko baza na Angola parce que ndeko mo pe leader na biso moko ya mboka et Paris ba pesa ka mbonga kende kuna mais abeta kité. Mais bino contrat o est-ce que ils a déjà assimé to ezaka ka li solo bato bazo beta nano parce que bato pe bazo banga mo ba pesa sous wata plus 40 000 balles. Et celle qui a damango le va bêter à combien Angola. Bon, et ça problème on a que faire allusion na moto bon peut-être un exemple IOPC voilà au biso total la allusion on a chez nous il y a quoi d'abord le problème et ça problème là il y a quoi chimer la responsabilité la vraie responsabilité des fois les producteurs payent induit ça ba artiste na biso na ba erreur mais cette fois-ci na c'est peli là système robo ba instauré sika la katia pardon avant de signer contrat il faut qu'il signer on a katia consul. Le consul lui-même est là, la partie productive est là, et la partie orchestration aussi est là. Tu vois? Donc, les trois parties bazawana. Partie, il y a consul, les parties, il y a représenté des témoins. Donc, vous signez contrat, vous voyez, peut-être, et qu'on s'est réalisé. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Mais, bisopoto liambongo, ça moi passi. Pour liambongo, tolia mongolini déjà que nous signé contrat leader na biso déjà ba tout ba yebi que moi 1 franc 2 francs à l'année nango à simba année nango à palpiter l'autre où il y a signé contrat ça plus pour l'avenir il y a ba travailleurs na des artistes musiciens ba marketeurs na yi ba membres ya bureau donc ça nango vraiment te potolia mbongote et à l'instant toi on a besoin de prouver dans notre public que non tous ali tous obéta bien public sur bandimi qui toujours établi au monde qui makambu et qu'on change donc contrat on a tout qui est Angola tout signé qui déjà contrat donc Dadi Moula qui quittera déjà Kinshasa le 10 octobre donc qui ndikuna pokuna paysan na mission funa leka donc yo qui est comme éclaireur déjà une équipe d'avance et après orchestre Rolanda le 19 le 20 le 21 to répéter le 22 to pemi le 23 de to robeta na Atlantico, donc c'est petit Atlantico. Les 24, c'est un dimanche, des tours à la barbecue. Et après le 25 ou le 26, tu as moyen que peut-être vol la biso pour tous à Kinshasa. Tout à la production. Voilà, maintenant aussi, vous avez quoi assurer Banangola ni déjà parce que Banangola va zobanga parce que la production c'est zo raté tout na Bangola et tout le monde bandego msusu. Ndeko na msusu fait répé, ba ta robeta na Angola production les qui to comme retour boy. Bande comme ça bakimi est-ce que wata bato bakokima tiao kokima na Angola voilà bon toi na mitema batute ça c'est toi na mitema batute mais mutako kima na Angola aza artiste était mutu ako kima ayebi oyazu salati moi je pense qu'un vrai artiste et une vraie personne qui a sa vision assise aza mutu oyo akotala na mboka te akotala carrière na ye et nayebi ke na la team wata tozana ba ambitieux vraiment pour bato ba ki meza pasi ya vraiment pasi donc ba okima te Angola okima na Angola pour komana ni tozala na nini to lukani na okima na Angola. Voilà, alors c'est comme si Mikolo yo production vraiment il y a des concerts exatés depuis auto bêta moi 3 concerts mais apparemment besoin on a sur le terrain toujours bêta biso vraiment to bêta déjà pour bêta à part Fikine à part Romeo Golf à part bon c'est donc bah place tout le monde qui a production néanmoins 3 ou 4 comme ça donc toujours mon a bino le sous-souté le terrain n'engala qui moto yaki pena qui te voit ta piste yaki nango et comme une net maro qui t'a manqué si exact il y a premièrement tout ça na actualité à Kolongwa. Toi, en actualité, il y a confirmation, il y a vendre sa entreprise. Ça, c'est bien.
et puis si que toi en actualité il y a disque tu déjà vivre actualité à Golongwa vivre déjà actualité à vendre des orchestres si que baninga la disque donc la minute toi on a 4 mois kaka mais toujours bêta toujours zala toujours voyager tout qui m'a dit tout fait tout flamme et pan et dans moment où yo concert ya Kinshasa tout beti na concert mo té raté to beta concert au sentir que notre les 23 euros beta les choses donc production est tellement ébélé et ce n'est que normal la minute to commis égout des orchestres mo ko ici ka vandi si makamo tu vas vivre ni orchestre mo ko beta 10 ans 15 ans si ko yo to la disque tout ça c'est qu'on a studio so on a tout bima peu moi trotter c'est par rapport il y a travaux dans la studio les artistes boss lui-même notre patron boss pour que public population oyo c'est la bonne musique premièrement c'est là parce que toi on a un public un peu différent public de la bonne musique ça toi on a mélomane il y a artiste bazali et puis toi on a batu oyo batu na tembe neti yemo héritier watana biba ozela tu yo canon disque donc biso to jui moi tant kwa mbali batu baza na stand by ba ozela disque et puis ton disque zo bima ipan moi je t'assure que au mona makambo ko de kana Kinshasa voilà la ngai nazunga na moi sous question yo par rapport ya au toloba bokomi ego na orchestre donc toloba orchestre sali ba 10 ans ba 5 ans ba 7 ans na Kinshasa oyo yo lengo ko kisango na orchestre déjà ya wata plus on ko assurer biso que déjà les minutes mangam te vandi égalité zali pour orchestre monsieur beti na neti nini déjà égalité za baninga de ba beta ba disque ba beti ba concert plus de 50 bino pour l'instant besoin ba 4 5 comme c'est égalité za nini 4 5 quand on va concert belé voilà égalité ce que za nini natanga toi na concert ya couleur tropicale toi na concert ya théâtre de verdure toi na concert ya Romeo Golf toi na concert ya Fikin toi na deux concerts ya Palm Beach comprendre toi na concert ya Grand Hôtel to beta na Grand Hôtel à l'occasion d'un mariage boy toi na deux concerts ya même ligne mariage Pekaka toi na concert ya Béatrice Hôtel c'était un anniversaire tu vois et tu que Matadi tu voyager na Matadi tu beti bandoule à partir à Matadi donc tout ça là-bas concert et puis ce Rolanda qui conversation nanga bien j'avais bien dit et tout public na biso bazo c'est la disque mais na minute tout ça ego na nini il y a d'autres orchestres pe beta ba 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans ils appellent le nombre de concerts au biso to beta te comme on appelle une année beta raté 2 ans et beta répété mais ce que biso na minute to yé sentir ba musicien na biso sentir ba membre na biso a bureau sentir ba porte-parole na biso tout ça na makambo ou peut-être ba tout mususu ba na ngo pété mais biso tout ça na ngo na ndenge moko boya solo ça c'est bien ozomona et je pense que non ozoyiba et puis l'actualité ko bima pe boya to ba sala ba orchestre 10 ans 20 ans ba kimiope donc voilà ba vient na biso c'est lui ka sala congolos na petit grand frère na ngambote donc ba yiba yenga téléphone numéro na ngebungaki na zongisi yango mais ceux qui peut-être salinga sineza la paie bien pour na numéro na ona na ngosuti ozomona donc toi na batu ba Serge Chikuya wana master nanga to YPN numéro pe bunga qui vient nanga lobby lo na lingue depuis les États-Unis toujours sololate parce que moi ba téléphone e bungaki ozomona ke batu wana na otanga ba kombo ba ko linga même pas que dadi atikala moi 2-3 jours sans que ba solo la sans que ba yeba position bazo contrôler makambo ndeni ni bana pour bana déjà ba British ndeni ni ba petian au sentir que ma solo ezo les kabia au mona ba mastananga Chris le mystérieux Bogart na poche tala bazo contrôler ma solo je comprends donc ma solo eza bien sûr na bi ego par rapport j'ai ezali makambo ezali actualité zali orchestre ezolobama et puis ngana aussi pe la moi mingi na bana ya poto ba adopter Dadi Moula facilement parce que il est infingable afinga na été Dadi Moula parle bien, il fait bien son travail, il valorise et révalorise encore son président, il valorise et révalorise encore son entreprise qui est la Team Wata
osomona ke tozokenda moins bien donc masolo ezolekama moins bien quoi donc Voilà, comparaison merci. na sens wana quoi. Voilà, donc masolo balobi ezoki na moins bien que donc maintenant on va donc on va savoir si la balance va pencher de quel côté parce que maramaro tout bandango siko na bi que le DIC Japon le DIC du Japon Olivier a la biso de CP là d'abord c'était harmonica arc-en-ciel cette fois parfait monter ma dodo swadi il y a ko lili nzakoma balobi solo là veut dire que il faut solo là dodo swadi il faut solo là harmonica il faut solo là et ça la rend bien quoi alors dadimo là répétition li sur la répétition oyo ba shege ba kuluna ba ki ba panzaki ezaki répétition ya date ni to kito kota na mozido parce que tout le monde déjà hérité wata plus monte na tembe très fâché ya ko soka na antenne ko ngopo mo bande ko bota la image on a déjà plus de 400 plus de combien plutôt plus de 4 donc 40 000 vies déjà bandeko bazota la image on a hérité wata très fâché tout nous on a nous histoire vraie ya oyo kaki na répétition ces jours oyo bandeko ba ko déranger bino. Il y a cela 2 semaines passées. Ou encore 13 jours hein, pour les autres, c'est l'émission mardi. Et premièrement, on a rectifié qu'ils ont qui bâché guetté. Voilà. Il y a bâché guetté ça. Moi, groupe Morobouya, il y a quelques mètres, il y a Kassavubu. Très bien, tout solo la rapé bien. Et mon copain parmi les membres de la sécurité orchestre Morobé à Congo. Donc, je la la commune ou la Kassavubu. Je répéterai quand la commune à Kassavubu. Toi qui na répétition, n'engezala kaka mettre en place na na kati. Mais pourquoi vous permettez que côté vous que orchestre musu beaucoup na biso toi na ba jiwana te ki ye comme azabwe non c'est parmi les fanatiques qui ont une bonne musique. Il y a pas de souci aye à côté tina sukake et patron na biso linga ki abima po matana mutuka. On a suka répétition. On a suka répétition nde akende kuna wata. Yandi ni photo cosette. Nga loba na ba émission passée wata za su wata oyo ya maison mère aza wata ya orchestre na yi patron ya entreprise na yi c'est un leader. Il faut te respecter yi. Nga na binga ki patron parce que c'est mon patron, c'est mon leader. Na rotate nga da dimula nga pe na uta maison mère nga pe batu ba yinga te. Wana nazobo ma vision nanga. Nazoboma onga nazoluka. Alors ce qui vous a akaba pire et na moment où vous en avez bino pe ba pire mais yeba manière nini okoki peut-être ko sola na ye patron. Parce que et comme isaki wata oui on photo sola yande ni lobi ndini nani nde maître wana bongo ngana na ye nani do sola yo zo bude wata est-ce que problème est ça sous ça la problème lobanga na ucho répéter na lembi funa zonga nde bato na ndo murmurer aka sikoyo comme bude bato na butete na tout problème nini soki problème ezali bo lobapo na répéter na lembi funa zonga ça c'est na yo sous la mabe d'après tout ils ont mabelé la biso et Dieu mon rosala na sima wana juizelo abwaki zelo tuko mokwaye atindiki wata or bazaki déjà bien coaché bien préparé siko nakati maloba te dadi mola tango bazotinika héritier wata plus wana ba mettre na sécurité bazalaki wapi ba mettre na biso bazalaki ba ota la conversation parce que ba koki ko simba batute Tata batindiki leader bombe ba ota la batindiki leader nde ya kosala mabe leader pe amona ki yango mabe et biso pe ba travailleur na eto CP la pété nde nini bino bozo simba oyo azo sala ke na minute biso to vivre pour à part nzambe et likolo awa na simu tazo sala ke biso to zala moi bien to vivre moi bien c'est héritier watanabe donc to kolinga yango pété nde ba mettre na bango nde ba ya ko bima wana ba bimisi ba mbeli ba macheta on est préparé coup préparé par le gens
par les artistes et musiciens parce que eloko héritier Watanabe azosala na kati ya Kasavubu wana si tu jamais vu po batu bayeba ka keno batu so balongwe maison mère bakei basilaka batu fo baboya bango batu fo bakima bango mais c'est le contraire pour hériter Watanabe batu bazoya nde kotala leader salle ezotonda libanda zomona o tout monde a peut-être na ba concert mais bisoka ba répétition parking ezotonda na kati plein libanda plein habité il faut tout tinda batu po batu balobake héritier Watanabe mutu abimisi des ordres pour ba saluer image mais le bon Dieu ne dort pas le bon Dieu n'a jamais été corrompu comme l'avait dit le roi de la forêt nzamba sala kaka et pas ya ba juste donc ce boyer peut-être ko raisonner mabe pona mutu okomona ki contourner zongeli pour les leçons na lobby ivio hein misapi o misatu ezongeli ngati na ndinga mabe to betande musique mutu na mutu azana ambition na ye na vie tozalaka ba super glouté voilà dadi mono lengaki aussi c'est vraiment moi histoire tango babwaki mabele et ça qui est goleka susu ndenge nini pour que des autres côtés susu makasi ba mettre na biso ba approcher ki bango pour ba tout na si y avait un problème tout et bango nde ba bimisa ba machette ba bimisa ba machette ba alerter ba tout donc et ba mettre ba côté ki wata na mutuka wata mataki ya kenae ba musicien batika là qui na niveau ya place des nobles nde basala ki que bazwa ba musicien batika là na kati ya salle place wanda ko répéter et donc maître végétal ou maître à sécurité nde chef à sécurité nde akende kozwa la police ba yiwana nde basala ki ba musicien babima. Voilà. Donc selon vous plutôt ezaki banani leader ni atindi parce que sango bimé belé ba tangina so 4 leaders miso bazotanga 3 et Ivipan aboyino tanga komola moto ngi uta pa dadimo la yemoko pe ba na tanga nga ba kombote oyebi ki bato malamu bazanga ka ate vraiment if donga na tanga kombote bato bayebi bazo imaginer parce que déjà dès le début babanda déjà ko boma biso to beta concert na biso côté kuna ba déstabiliser ngo côté kuna bazolo baboye les gens font la comparaison to ke na biso matadi no biso to boy na biso matadi za ba terre jaune bazo ignorer matadi biso futo kinde ba poto to biso futo kinde ba ngola ozomona héritier moi na bato moki orchestre ngo yili lo yango na bisaki dès le départ que to community orchestre mususu mais chez nous qui mon thème mabe n'existe pas chez nous au boye n'existe pas nous on est là pour tout bosser tous ces petits publics au balingaka musique voilà ngalingi na zala un peu franc na makambo to lingo to lobawa tango yolobaki ezaba maître moko pe sécurité ya orchestre mo beta na Kasavu bon to bi orchestre ça et on a 4 ou 5 comme ça eux répéter ba yebi to na maison mère ils na Kasavu to na Ferrego la jet set ils na Kasavu tokolo basusu banani collège de nobles aussi ba répéter na Kasavu tozali na orchestre sunini orchestre mo belé tokolo ba na Kasavu bonne belé et je crois papa Popi c'est comme si bazo répéter na Kasavu et ça banani exactement batindi toy bata ata lettre oyebandi ya leader on ça la bien là-bas la pote ils ali collège des nobles collège des nobles bino bo répéter pas la banque banque yo déranger bino surtout to banata lettre leader on ata lettre ga leader si ko za na doute pour ani pourtant doute parce que bo répéter pas la banque guerre pe ko zalat donc voilà donc nga na lubaka kana borke moni public ba Hollande biso ba yebi na bango déjà makambo ngi se réaliser woni saka pour ba déstabiliser héritier ba loba des héritiers kena ba kuluna o héritier boye ivio za mopanzi sango ya munene depuis banda roya place to répéter oyoka ja muto abungisi eloko oyoka ja muto ayibi oyoka ja bitumbe bimi bimakatu repesili batu na batu babimi bazuzunga ba shebango en belle et due forme. Voilà. On ne fait pas la comparaison na batu. Biso, quand la maison mère peut-être on a aussi la légion na batu.
mais tant que na la team Wata tout le monde qui m'a kambango échangé comme il a bandé donc bana tout ya la team Wata ba fan héritier Watanabe boye ba ki orchestre na bino ezali bazo combattre biso mais nzambe azawana nzambe azolongola biso ka tozo sauter ba mine tozo sala makambu ya malonga la preuve année lelo au studio déjà ba musicien na biso bazo yemba na moment to lobo bana Palme Beach nga déjà bomoni nga boye nazo bonga maki pona kindi na bandeka akozela bino donc toza bien bangola yango yé ba Dubaï ezali ba Turquie ezali Allemagne pe ezali donc okindi kaka poto la kisa culture na biso na bamboka papa ya voilà dadi mo to betana ma solo pe ya studio mo mke dans kitango kotima solo studio to ki ba master bana studio alors vous avez enregistré combien de chansons et puis qu'est-ce qu'on peut retenir comme bah message clé na kata disque zobima pour na hériter Watanabe na kata disque ba message zobino boko retenir to te na no bolingo et l'amour du prochain voilà donc ba insanité boko zo na katité et puis to relater quelques faits à ma vie sociale na ma vie quotidienne des héritiers au faire religion nango chez nous maman boy papa zalaki boy simba boy tikala ko zo te bo tikala pe ko yoka ngoti parce que un chanteur un musicien c'est un éducateur de masse cet éducateur là il faut à ça là banzimbo moko anthologique comme disait notre papa King Kester Emenia pour que bana o ba rotala biso bana o ba koyoka biso bazala vraiment serein que ba musicien na biso ba yembaka bien donc moi je pense que makambo ngo il faut to kinde nango bongo quoi donc makambo kutu ya boyi boyi za nango ti combien de titres ça tout ça na ba titre donc 13 à l'instant là donc je mona que banzembo za bien bato ba OCP là vraiment mami sa motema Thierry Versace na niveau ya François na ba mbote ya trop et ba Karine Mangelesi mula mama ya Cardi quoi ya donc azawana bako sepela na kati ya makambo ne tozokinde nango mais obi kinga nazo banga parce que porte-parole donc disons parolier na bino ya lemba leader Kachama to tika biso est-ce que bozo les sous ba chanson makasi parce que ndenoso leader Kachama apesa héritier Wata apesa Ferregola apesa Jibin Piana apesa Kofi le milieu ba chanson apesa Dino Kozer ba chanson si oye auto tika biso Kofi est-ce que disque oyo ba chanson le gola o to yebaki ya Wata wana est-ce que tu retrouves encore paix à son âme leader Kachama là c'est un frère c'est un ami tozala kazala nzambe ya simba molimo na ici kazali mais na ko lobelo moko oyebi série maison mes réseaux ça la succès tundima te que non tokuzwa pe banzembo oyebi selanga mama leki yende remplaça mama pas popi tundima raté pour bazala ensemble et puis tundima peut-être qu'un jour tokuzwa contre-traiteur je suis tombé en dimputu tundima te que yo moniango zeta minwe pour sakana nango tundima raté tundima peut-être qu'un jour boyo ka pe générique mo beti oya malasio zanango kayungula tout le monde demande que viens nga Didier Lacoste envoie-moi tundima raté ozomona et puis tundima rapete qu'un jour peut to ko kozwa banzembo ya Steleo Scram orthotanasie pota monganga maladie sininga na nzoto pota kinwani papa na diamse tundima raté mais avec le temps omona bato bazo kinde et puis lelo to zape na la team Wata bato pe bandima raté héritier Wata ya maison mère lelo tokozwa un peu de whisky tokozwa ba AVC tokozwa nzembo moko ezana abetifo na betifo au sentir pété qu'un jour tokozwa Rachel futa nga no système ya kaina belle wana nzembo ya héritier Wata na ba embeli les grands pétroliers tendai ba tosa te bango banani motema mama Rachel futa ozomona tundima raté donc leader Kachama n'est plus tout ça sous na ba parolier pe baza et puis belé pe ba bimite ba ko bimaka donc voilà alors dadi mola association ya ba porte-parole ou izalaki na habité ceux qui na moment no izalaki to zalaki te izalaki dirigé par Zambiaka voilà donc
Nazambiaka. Est-ce que l'association est posée à qui dirigée par Roger Ngandou? Oui, Nazalaka chargé à relations publiques. Voilà. Oui, à l'époque. Et Bazoganga bazalati. Neti banani, faut tant ngabe ba kombo eza émission te baba. Nakoganga te. Et puis série orchestre wana et Bima. Pardon, Ipamko et Salema. Wana nanu les marquis penanu baketi. Vous comprenez? Voilà. To wana maison Meriza Mobimba. Sur bobomango ndenge ni. Bobomango pona ni. To bomango te to koma un peu na ba makambo ebele so tali lelo Laurent Fabrice azala sous porte-parole te, Gino Ntsumbu azala sous porte-parole te, Roger Ngandou azala sous porte-parole te, Moussaka azala sous porte-parole te, bah directeur de marketing adjoint. Et Richard Ekambo. Ah, Ekambo ya ba Richard. Na pichumbo te depuis Poto. Hier azala kana Victoria. Azala sous na Kinshasa te, sous Texas Katadi. Porte-parole ya Bogari ya Pembe. Azala sous porte-parole te akendane Poto, Kefka Bamba. Ya komani mutu ba mbongo na ba niveau ba bitchingo bilawana. Mbonjo mona centre-ville. Centre-villois. Sankara de Kouta. Sankara de Kouta à l'époque azala na Poto. Azala télé. Bon nani ndona biso nani. Ndona biso comme Kimi mona mboka Piroger. Azala même pas na masolo. On a écouté na bodamiti. Na yebi shoki azala te ayebi yango te ndenge banda na ndenge suka. Azala te. Na masolo ya qui porte parole. Voilà, alors le loso va le mona ke ba vérité mususu Yves, la biso so to lo ba bato mona comme si aux autres finga toni. Voilà. Na ndinga bien. Ndeko nanga trésor congolo. Azala répété. Ndeko nanga garçon plaisir. Azala répété. Tola na ba Edo Spray. Ma professeur Tournesol. TKMP bazala raté. TKMP azala raté. Mais TKMP a porté parole à Kala. Mais na ipam kundi azala raté. Voilà, les loso bobi bozongisa structure wana. Est-ce que oza pour ou contre? Naza pour. On dit maka Roger Ngandou on a dirigé bien sous les. Mais pourquoi pas? C'est mon yaya et je les respecte à Yebi. Blanchard Moussaka c'est mon yaya. Je les respecte à Yebi. Voilà, message ni nous relancer na bango pour l'association wana na yebi ke bazana makambo ebele hein na bana makambo ebele mais nga phrase moko salanga bien batuna Roger Ngandou soki lelo otiki musala qui porte parole relève aux hommes ndé na loba na ola la pongia ba bébé parce que na yebi que mon jeune frère Dadi Moula est là, il a la tête et ceux qui atikali na qui porte parole en tout cas beaucoup se référer à Kakaka. Donc déjà tu as la mbiaka notre Roger Ngandou à sala makambu tout au bato basala na musique au ba musicien basala. Ça c'est bon. Ce qui a limite Dadi Moula donc c'est que voilà ça va. Voilà donc nous chutons déjà na émission na bino bolinga donc nous chutons déjà vers la fin de votre grande émission te babango avec Yves Pantos babi miko bazo bien directeur des informations ngaiting batapoto babenga ki babi Yves donc yo comme directeur des informations parce que l'information tu assis toujours pas na yo et souvent je vous dis que la seule émission qui vous donne les informations qui vous donne l'actualité même les news et zara oyo tu babango avec Yves Pantos toujours dans votre site Congo Promo TV toujours avec l'ADG qui assure Rafongi le giga boss ya Pembe sans oublier notre cordon Serge Mpiana Bampiana et na besoin intérêt c'est quand les super pro cameraman Kakayo ba image qui to kondi tozala alors dadi mola programme ya mouvement et puis nini rigoloba na hérité water plus parce que mouvement oyo eza mouvement sika eza dans trop d'avenir bato bazo zela fruit ya bien et botama awa tant tozomona ba désordre bezo bima conseil ni ngoloba nae et puis ni ne recopier ça conseil ni ne recopier ça l'autre là o tindaki peut-être des autres ezala na kati ya waterplace naza na conseil na recopier ça parce qu'il est pour rien ani loté ba inde ko provoquer ça c'est bon na loba nini donc bit ya batouane ezala ki kaka ba panza mais conseil on a copié ça na batouana c'est pas bien tout ça on a besoin il y a une nouvelle culture paix. Voilà la nouveauté pe kota na culture na biso donc ala moi bien on dit que bo intercalaka tout déjà bo junior so bazwaka na musique potika pe ba liki ba vrai ba liki pe ba koma ici ka biso to linga to koma donc voilà un peu conseil na kopesa bango
Voilà, mais en ce qui concerne les programmes, donc les 23, toi, on a concert. Tu as concert les 23. Et after les 23, biso toujours qui déjà Angola. On a olongwa awa les 10. Ah, on a un programme, on a tout le monde sous moi. Quand on l'ouvre, on a un barrage. Vous avez un Zambé. Vous avez un Zambé. Barrage, vous avez la tepo pour Matananjili. Voilà, donc les 10, on a qui t'a déjà loin d'Awana. Et les 19 orchestres lundi, les 23 au Betty, les 24 il y a un barbecue, et les 25 les 26 tout le qui moyen à Kinshasa. Pour toi, on a la production ébélée. Tu as déjà dans le studio, tu as répété tellement bien Makasi, tu as répété Kitoko Makasi. Oui, entrez. Tu as répété déjà dans Makambo. Eza bien Makasi dans un moment où tu as loba. Makambo, bonjour Maman Kouloutou. Tu as répété bien mardi, mercredi et Makambo Eza bien. Là-bas, on y peut-être pour bimana disque. Bino on a besoin de dédicaces, on a besoin de Makambo. Tu as plus 243 89 98 00332, donc plus 243 89 98 00332. Bobenga biso tokoso ba kombo na bino boko bimana bino na disque oyo, donc surtout pour la dédicace numéro yango na pesi po ba musicien Kinshasa bazo yemba yemoko leader na biso azo yemba pourtant otoko uta Angola to zongi Kinshasa mati États-Unis ye France ça dit boucle ya masolo disque salinini et bimi au sepelika na masolo. Voilà, une dernière question, on a cité pendant suka pardon pour na est-ce que featuring est à la peine disque oyo hérité wa ta bimsa featuring est cause ngate mais on les dépendre na yemoko leader na producteur d'accord na bango mais ba surprise ça. Voilà, mambote na bandeko bota la biso. Voilà, na ninga na boucler le moko vraiment raïs et loko il faut tiango vraiment c'était. Tout journaliste et internet où vous avez besoin de inviter membres, ceux qui portent parole, il y a la team Wata, fois benga dadimoula. Parce que jusqu'à présent, la team Wata a qu'un seul porte-parole, a qu'un seul attaché de presse. C'est bel et bien moi dadimoula. Parce que les anabatu mususu, soit disant ba porte-parole, il y a la team Wata, bazo les kana TV, bazo le ba propos mou ya bien ti, bazo tenir ba propos yamabe à l'égard ya ba leader mususu, à l'égard ya ba musicien mususu. Ngada Dimoula comme étant le responsable de la presse et à la team Wata, Nayebi Bangoti. Nayebi Bangoti. Donc, vous avez tout intérêt à Rubenga Dimoula na plus 243 89 98 00332. Bobenga nga. Nayebi Sabino Moutounini Bokoki peut-être que invité. Voire même à taba musicien na biso o bozo de kanaba émission na bino. Il faut nga Nayeba. Po na solo na patron na biso bandeko wana ba intégrer qui mouvement ndeni est-ce que ba kota ki kaka ba intégrer mouvement jusqu'à présent il y a pas de bazo les pour que ba salir na bango bazo lingaka ba salir kaka ba tenir ba propos ma bazo tinda bango pe bazo tinda bango ba toyer ba keno ba travailleur et héritier il y a qu'un seul travailleur il y a héritier Watanabe ou aza engagé pour la presse c'est Dadimoula. Donc voilà, donc il faut naïeba bazo loba nini ba roleka ba roloba nini ba propos na bango kozala nini. Voilà. Pour que bah retomber wana ils ont la biso na ndenge ya bien et non ba benga héritier il y a des porte-parole qui déconnent ici à la télé donc ce n'est pas bien donc ngande na za parce que héritier aloba ceux qui dadi alobi mabe na ko assumer ceux qui alobi malamu na ko assumer mais jusqu'à présent na aloba mabe te na aloba malamu pourquoi bino bozo tinda batu ba de kana TV na kombo héritier Watanabe. Voilà, donc voilà bambote na opesa mbote na Karine Mangele Simula Mama ya Cardi Bambote Sika Yazali, la opesa mbote na Adi Lisomba, la beauté divine quoi. Hein? Adi Lisomba, la beauté divine, na pesio mbote na opesa mbote na Mamisa, motema ya Yemoko Thierry Verchache na kati ya France. Donc bossa na te kopesa mbote na un Américain qui était né comme par hasard. Na Congo awa, mais à ça na niveau ya Grande-Bretagne, na Londres précisément, na pesi mbote. Yeba bengaka yi Alex Mwini ya ba Alex c'est un mondeli na pesi mbote sika ozali na opesa mbote na Cédric Aloy Sambwisa mon pote mon ami ba yiba yenga téléphone na opesa mbote lisusu na Papi Masuta ba yiba yenga téléphone na perdre vraiment ba coordonnées na bino so bokomeli ngai salanga moi bien na opesa mbote na vie na ngai lobilo na lenge depuis les États-Unis ba mbote ya tre sika ozali et
Donc jusqu'à présent bato on a pesi mbote bango wana et ba on a bosani na bosana te ko pesa mbote na papi zeka ya ba papi. Ah bon type. Papi zeka ya ba papi Raïs, il est vraiment faux. Otika ngo papi zeka na pesi mbote sika ozali na pesi vient nga Guy Roger depuis Londres. Na pesi mbote pesi ko ozali grand frère propre. Na bosana pete ko pesa mbote na Serge Kadilou. Depuis France, on a donc Kadilou Yabadjino, la pêche mbote sika yozali. Et tout balinga dadimoula donc bambote ya trop Raf Lokadi, maître Jeff Lokadi. Lokadi Yaba Jeff, mon ami, mon pote, la pêche mbote. Djibol Mala, monsieur les Noirs, disque yango donc ezobima déjà. Yebaka ndeni to beta masolo yango donc ningeka ngana auto solo laki. Et tout au vous allez besoin de en contact na dadimoula. Bobenga dadimoula na numéro unga na PC puis na bossa na te ko pesa mbote na mutu moko aza na niveau ya Tokyo vraiment na pesi mbote na Raoul donc wana vraiment Raoul m'a chopé de Tokyo na pesi chopé mbote sika ozali donc merci na Yves merci na Raïs ndenge boyo ozwanga na parler awa musala ngo yango donc yango na lobaki Congo Promo TV. Il faut musala izala kitoko. Habite sur le téléma na biso. Voilà. Voilà. Il faut musala izala kitoko. Voilà. Kambo izala kitoko. Vient nga sele kasala. Congolos makambo yango. Pour travailler kaka poto sepelisa batu. Vient nga sele kasala ivieyo. Vient nga kalusha mputumani ivieyo. Voilà. Vient nga Alex Mwini. L'autre fois, Alex Mwini, au Larakinga, mais la monarchie vient biso, malgré Ozolaka, tout le monde a été réalisation, mais tu as un jour. Alex Mwini. Oui, à la cas, mais tu sais. Alex Mwini. Mais oui. T'es Yaza Mundeli. T'es Alex T. Il y a Alex Mwini, ce qui a l'acquis à réaliser. Mais Yoloba na ya Alex Loba. Il y a Alex, il vit pas tous, directeur des informations, lobby, Natos de la GAC. Ata J.O. so do kaboli on a réussi quand le super pour cameraman et que ça la bien là-bas la photo. J'écoute ça mon kepo na ya Alex Mwini. Champagne. Voilà. Et Alex Mwini to zela on a monté maman à Rokita parce que babi la seule émission en gros yote baba avec Yves Pan et na bosanité mon petit que j'aime bien que celui que j'appelle affectueusement balobi double garçon na katami kili guest à Molé double garçon moi la famille Toko on salike Alongo la famille Toko Talagak. En tout cas, on a kauka sur le petit double garçon Gelor Toko na CPL double garçon Zalaga Gayo et na bosanité vient na Jésus de Londres donc babi Jésus Tiakala de Londres babi mikolo année na Canada si vous landis sur Londres to Canada si vous na Canada to dit kin si vous yara na kin sur Okokama Solango. Donc, quant à moi, je vous dis bye. On se retrouve prochainement si Dieu nous prête. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ni dobi biso do kota atina bakini. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a vu biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127.